mbongo na bino te bozongisa yango mimi zongisa mukonzi mbongo na ye na kozwa yango te ebenda ba $10 na kozwa yango te zongisa yango boko profite ngate Gabi Ewana alobike a joué contribution ya Belle-Vie Kandi Oazali bongo la patrona otobenga biso so Poutine de l'écriture. Alors ya Gabi a joué contribution na ye. Siko bato boyaki bolobike Gabriel ndapeki nani Belle-Vie Kandi ndapeki si batu na groupe wana Belle-Vie Kandi nda a interdire batu bapesa mbongo apesi ordre na groupe wana batu bapesa mbongo te. Bomoni motema mabe sike memi bino. Bino bolinga mingi kokosela Belle-Vie makambo. Mais ye wana pesi contribution na et puis ya Gabi a confirmé que ayambi contribution ya Belle-Vie Kandi na motema kokita. Mais bino bolingi bo ebo kosa likambo. Boye na mambe bele okosa ke Belle-Vie Kandi mtapesa ki droit. Ye mtapesa ki nini mutindo wana ke muto apesa Gabriel mbongo te. Batu babima na groupe. Mais na groupe wana Linda coach azalaki Linda oya ya SB. Linda ya sila bisala azalaki na groupe wana. Siko Belle-Vie okwe se l'appelle Linda bima na groupe. Belle-Vie okwe se l'appelle Linda. Bo monite ke ye mo apesi contribution na ye. Boluka nini na via Belle-Vie. Bolinga ka koluka olukele likambu. Eza pasi pe mawa. Eza vraiment pasi pe mawa pour na ba comédien ya mboka na biso. Alors mbote bandeko nyonso o bolandaka biso, mbote na batu nyonso o bolinga Irsil Botelwa TV, na pesi bino ba mbote na kombo na Yesu. Mbote esika nyonso oyo bozali. Wana message pona bato balandaka biso, vraiment nzamba lola apambola bino, na sambela toujours nzamba apambola bino bozalaka zalaka. Po sambino mawa vraiment, donc sambino mawa plein. Nzambe fois pambola bino yo ozotala nga nzamba zo obligé opambola yo po tango opambola tango yo zombongo tia wifi tango yozo zombongo somba mega yangonde okusoutenir musana biso pona kotala biso ko emarba vidéo ko partager ka pe ko commentaka. Alors eza devoir na biso ko sambela nzamba pambola ba abonné nyonso ya Irsil Botelwa TV. Nzamba pambola ba abonné nyonso o batala biso ba abonné nyonso o ba soutenir la chaîne na biso nzamba lola a pambola ka bino. Alors bandeko nanga to yeli bino likambu oyo ya mama na biso Gabriel Bolembo. Na asir na tela ki bino ango deja na debi ndenge makambu na ezo kende na tela ki bino ndenge ba problème nyonso oyo ezo kende. Alors lelo mama na biso Gabriel Bolembo aboyi kozwa mbongo ya matanga. Ya Gabi aboyi kozwa mbongo ya matanga azwi kaka mbongo ya Belle-Vie Kandi la patrona o azabongo Poutine de l'écriture. Donc mot de passe à YouTube pour ba benga ke mot de passe à YouTube ya kanga YouTube donc kanga masolo sans ye batu botala mate. Donc ye wanande ya Gabi azwi kaka mbongo ya Belle-Vie Kandi aboyi kozwa mbongo ya batu mususu. Wana to profiter to pesa mbote na batu nyonso o batala biso veut dire premier commentaire à Irsil Botelwa TV et utaka bongo et pa ya Linda bukulu yaba Linda. Wana topesi mbote na Jemima Mavungu, wana topesi mbote na Princesse Alegria, yeto le karaté, 5 topesa mbote. Wana toyeko souhaiter ba joyeux anniversaire na Shade Kuta na Rebecca Kuta. Mwana suka botama nzela abotama jour moko na ya na ye. Donc Shade Kuta na Rebecca Kuta ba joyeux anniversaire na bino. Nzambe a souhaité bolamu nzamba lola a pambola bino kaka nde balobaka que le bonheur et la grâce vous accompagnent. Alors on a souhaité ba joyeux anniversaire na ba fan nyonso Irsil Botelwa TV o nyonso azotala ngai soki anniversaire na yo eza lelo. Alors Irsil Botelwa TV a souhaité yo mbotama lamu nzamba lola asala bino bo lamu. Bandeko na ngai eza grave, eza vraiment grave. Affaire yeba matanga ya Gabi ndenge ezokende eza lisusu normal te. Tomona kabalobi nyonso tosalaka na se efuta makaka na se. Nyonso o tosalaka na se efuta na se. Ngana otela na nga bino audio eza nango audio vraiment eza audio pende eza et puis na otika pena mutu nyonso yoka na ye na otela bino bokoyoka ngo. Mais il faut toyebaka nyonso tosalaka na se efuta na se.
nyonso tosalaka na se efutamaka kaka na se. Donc o tozosala na mokili o nyonso tozosala efutamaka kaka awa. Ya Gabi azalaki mwa semeur de trouble na matanga ba comédien ebele oyo kaka o ya Gabi alobaki o ya Gabi abimisaki ba audio o ya Gabi asalaki boye tomona na matanga Suzy Bantu euti koleka bazongisela ya Gabi voir même mbongo na ye ya contribution ya matanga bazongiselaka yango. Tomonaka Fatou Kayembe ba audio ebimaka ndenge Fatou Kayembe bazongisaka mbongo ndenge président Masumu atindaka bazongisela ya Gabi mbongo bapesaka ye kutu suspension na groupe na bango bapesaka ye suspension. Pourquoi? Kaka makamba bilobela soki mutu akufi. Alors lelo ekweli ya Gabi omoni ndenge esalaka pasi lelo ekweli ye moko ya Gabi. Alors ba comédien pe bosala pe mwa bilo mwa bien te so mutana matanga esenga teke koloba loba bosali groupe bosala ba contribution mais ka bino moko oya ya lobby ezaka simple soko moni ko contribuer pona mutu te soko moni ke yo ko pesa no mutu mbongo te vanda no kimia contribution ngo pesa ka ba $10 na musana bino bosala wana pe na $10 c'est rien. Contribution ngo ezaka $10. Do bande konanga basenga ya bango contribution kaka ya $10 oyo eluki makambo ebele. Alors papa Ibutu ya Gabi akebisi papa Ibutu bima na vie ya Gabriel. Papa Ibutu akebisi ye Gabriel alobi papa Ibutu bima na vie na nga nga tem na tshela ko poison po tomona série moko papa Ibutu azalaki empoisonné. Alors akebisi papa Ibutu pona kombo na ye. Bomoni teke boluka boko tsaka Belvi na babuzoba na bino mo bwesko comme azaka na ye mutu pe ya buzoba wana te bomona toujours esukela bino mabe. Boluka boko tsaka Belvi na buzoba na bino o ezanga tina. Bomoni bino bokasaki yo pesa contribution na ba groupe. Apesi contribution na ba groupe te. Akepa Gabriel akitesele ka fumba na contribution. Akitele contribution mombamba. Kasi ya Gabi fala boya ngoti. Poto lo baya Gabi afinga ka Belvi, ya Gabi yo finga ka Belvi, aboya ki yango te mazu yango pourquoi talike ande kona na théâtre. Singa famille ko benda na me e ko kata na te malgré zaka na mutu ambelo aminu mi bale. Malgré za na mutu to tche aye alobi. Malgré zaka na pourquoi zoli azo fula. Mais singa famille e benda naka e kata na te bande kona to s'abonner Abonnez-vous la famille, si vous avez du bosso, ou visitez Irsil Botelwa TV. En tout cas, s'abonnez, commentez, likez, ou partagez, et ça malamu mingi. Et le komoko ka tous en besoin, et ça ka bo s'abonner. De abonnement na bino, yango de Irsil Botelwa TV azaka nango besoin. Tango s'abonner, ou cliquez cloche à notification pour que prochainement tango tokotia ba émission na biso olanda biso na lombango esika nyonso oyo okozala. Ceux qui ont activé cloche à notification okozwa directement notification pe okolanda Irsil Botelwa TV. Makamba ba comédien babima comédien ya mboka na biso toujours soki likambu ebimisa bango batu moko boya basse classe. Pourquoi? Soki likambu nyonso ba régler na TV ko finga na ba comédien na TV ko bimisa na mabe na bango na TV ndeti likamba contribution. Na eba te pourquoi ba contribution matanga ya ba comédien ebimisa ka polémique. Ebimisa ka problème na eba te pourquoi. Aïda ucho kufela awa contribution ya Aïda toyoki makelele te. Ba contribuer des bandal auta ko kufela papa des bandal auta kufela papa ba contribuer to moni makelele te. Mais na ya Gabi contribution eboti makelele pourquoi po ye moko passer ma trouble. Ye moko passer ma trouble ya Gabi ye moko zala no semeur de trouble. Na ma contribution matango yo kaka ye moko zala trouble. Siko ya Gabi supporter kaka supporter bande kono théâtre. Boyebi na bino da musana na bino kendela nango bongo. Boyebi déjà que pas na bino ezaka nango bongo soki mutakufele zalaka bongo. Alors supporter pour le moment tozano na posa be émission ya Gabi te pourquoi azano na se olela yana au propre. Olela yana yo propre, yana yo don yana penza propre. Eza dignité, eza kitokote, ozolela yana yo obanda kolobaka lobaka obanda kolekaka na TV koloba eza kitoko te eza vraiment kitoko te. Alors tango zolela yana yo yeba kolela yana na kimia nyonso lela yana na kimia
tika mamba koloba eza bien te. Lela ya na bokebi na kimia nyonso vai na kimia nyonso lela ya na ato yoki o émission moko esalemi. Na moment oya Gabi ato yoki émission moko esalemi, oya sala droit de réponse te. Oya sala droit de réponse te. Lela ya na bokebi, lela ya na kimia esala be bande ko na tela bino na audio. Toyoka ya Gabi ndenga kebisi ba comédien en tout cas kande tolobaka pasi pe mawa. Na tela bino tolanda après tozonga sima. Merci. Matanga te so yeba beta yo oyate ibutu pardon. Na sendo pena pardon ibutu. Tika ba émission na komona ngai. Yo ibutu yo finga ngati. Yo ibutu to finga kanga. Ibutu finga ngai. Mais papa na bango kufa na landai na privé na tindela imbongo. Wama ile te. Wali boma, on va profiter de la faiblesse na pour la nase. Webi penga la ko yulu kapela ndo sa démission kili. Mimi, ozo kanga. Bokata zongisa bambongo bato basi bati bambongo na bango zongisa. Bokata. Belvie ngo bozo ka bokata na sima na epo ebima ke Belvie nde motaza asali ke boya bokite. Ba hypocrite. Belvie ngo yona yemo ko ayeninga bien. Ngo la tini cotisation na yi. Atindi cotisation na yi na wanga ngote pena zui yango na mu nyonso. Belvie ngo bozo ka bokata na sima na epo ebima ke Belvie nde motaza asali ke boya bokite. Ba hypocrite. Belvie ngo yona yemo ko ayeninga bien. Ayebi mina moko ali bolinga moko lepana yi ayebi yango. Atindi cotisation na yi. Atindi cotisation na yi na wanga ngote pena zui yango na mu nyonso. Na zui yango. Kito sala boy po mona biso batu malamu. Ye moko ko na bino atindi cotisation. Na zwa kya molobi. Na zui yango penza. Na zui. Moi pas de soutien. Ngo profiter la faiblesse nanga pona na mabele na zo lela ya nanga olikana de biso ba n'importe quoi. Na pomona. Na ko na seba mumu ko mabe. Na ko na seba mumu ko mabe. Keba e mama lesa poison te. Keba ko ngaliwa wana mtu na ngati. S'il vous plaît. Oya ngana mtu na mtu te pe yo ko mtu na ngati. S'il vous plaît. Ma personne de rester, s'il te plaît. Bosuka ngaye, bosuka. Bozo na kofambo na bino te, bozo ngisa yango, bozo mimi, songisa mkontumbo na ina kozwa yango te. Ebenda badido na kozwa yango te. Songisa yango. Boko profiter ngate. No nanga wana tocho yoka ye moko ya Gabi bolembo tumba ye wana kande babenga ke tumba ka ye moko pendenga atumbi lisusu toyoki ye ndenge atumbi alobi bokoki jamais ko profiter ye bokoki ko profiter ye te. Maman na biso Belvie Kandi la patrona apesi déjà contribution na ye mais ba comédien kaka nde bolinga ko pota likambo nde ba comédien balinga ba benda likambo echelo ba komisango munene ba komisango grave. Eza pasi pe mawa pona bandeko na biso ya ba congolais eza vraiment pasi. Alors batu bakende koloba batu basaki makita batu basala ba réunion pona oketia kisongi pa Gabriel ke Belvie Kandi nda pekisi batu batia bambongo Belvie Kandi nde alobi ba panja groupe kande ba mesana okosela ka Belvie ngo makambu nde bakendaki kuna kokosa likambo wana. Alors Belvie atali boye ndenge ni bolo ba bokelo bakengai na pesi mbongo koto yo nga nazo pekisa batu ba pesa mbongo koto tandis que ezangai te tandis que nga na pekisi ata mutu moko kopesa mbongo te. Belvie atala ki alobi tie comment batu ba ko pe ko sakana na epe boye batu ba ko sakana epe boye te. Alors comme azalaki pe na posa ya ko soutenir ya Gabi ka ndenga zakane motema malamu to mona Belvie zaka motema malamu matanga nyoso amonanaka.
Belvi kandi ba matanga nyonso omona ye wana yaki dernièrement toti omoni na matanga ya mwasi ya Kyodo azalaki aboya kane matanga te mona bata malamu putina batu motema malamu itonda ye azalaki na matanga Kyodo to mona ke matanga nyonso akendaka. Alors a décidé ko tindela Gabriel mbongo na ye ya contribution. Pona bato baolo bake ye muta peki sisko na groupe wana na bata SB bazalaki na bata famille bota bazalaki na bata SB bazalaki bato balingaka pe Belvi kandite bazalaki pe na groupe wana ebele sisko bande ko boye bisanga na bato bongo bazalaki nde Belvi kaka ezaka su Belvi nda pekisi na bata SB po bata SB bazalaki wana ezaka su Belvi nda ebisaki bango ke botya mbongo te bolongwa. Ba comédien bo meko changer bo commencer l'épisode ba théâtre moko na ki professionnalisme nyonso alors ben bo meka un peu ko changer papa ibutu déjà le kana TV finga Belvi papa ibutu yo déjà finga Belvi o le kana na TV déjà finga oloba déjà mabe pona Belvi et bien te surtout na bino bana mibal na ebite ba mibala ba théâtre so bolata ba pantalon to bolata ba jupe wana na ebite papa ibutu azara bongo oleka na émission alobi afingi alobi na comprendre te bosala ngono ndeni wa mwa mobali mais oata na sonité o l'équipe na émission lobi bachelo pe caméra o station lobi po sisio simbi nzelo kei mwana mobali o silisi pe ozela pe oyo ka beko oyo ka sango oyo ka émission na wana ebeta ki mabe eza bien te bande ko ba comédien soki muninga kufeli bosala ngwa ta na ki professionnalisme kande ba théâtre bo komo sa kitoko bosala pe mama matanga na bino l'équipe na kimia nyos bo muni mama matanga ida ndenge leki Aïda mwa muke koleka ba comédie belé metara matanga Aïda eleki na kimia ba contribution nyonso eleki na kimia to kata mutu te o basali be ba yibi ba kebwe ba zongsi be ba pesi bwe to ki mutu te matanga Aïda eleki na kimia vraiment bo meko sala makambu na kimia bo ezo bimisa bino bana mikie makasi bozaka likamke koleka na TV ko fingana papa ibuto ara succès makasi te papa ibuto akokana ba gabi na succès ta kokana ba sila na succès te alors akokana ba na ba Belvi na ba succès te alors ezali komo bo iso komoni pe likam o sabotango papa ibuto leka finga Belvi mais to mona papa ibuto to koki jamais ko yo sele ba droit de réponse pas finga Belvi poto pied gaz to kanisa e to saile ba droit de réponse to tala ka bongo to boyo pc gaz alors ba blo mususu il faut koti kaka au moins papa ibuta leki ovano pe kimia pour ne pas opesa e moi gaz moko boye eza penza malamu mingi te ba comédien bo changer comportement eza bien te en tout moment to sa be mission to lobela ka comportement ya ba comédien ya mboka na biso eza bien te bato pe bosala ba recrutement ya bato pona comédie botala rape na bato ango tali no muto mentalité spirituelle na eza ndenge nini moral na eza ndenge nini physique na eza ndenge nini est-ce que ça stage to a stage te il faut tala ba bloc wana lelo théâtre mboka na biso ebeba po ba essentiel baza mingi na théâtre mboka na biso ebebi po bato ba anti-valeur baza ebele na théâtre mboka na biso yango ba théâtre na biso ebebi ba anti-valeur baleke belé alors to meka ko changer et ça la kitoko makasi merci mingi na bato nyonso bolandaka nga en tout cas wana penza irse botela TV ayaki liboso na bino pona kosala kaka analyse kaka ndenge ezalaka pona Maman na biso Gabriel Bolembo na matanga na endenge zo kendela. Encore une fois mes condoléances ya Gabi Tumba vraiment oza obligé ya ko supporter po yo moko pe moko na ba matanga pe ya batu pe ba supportera yo. Alors oza kaka obligé ya ko supporter makambu nyonso ndenge ezo leka. Merci mingi wana tokutani à la prochaine occasion ndeko nanga soki eza mbala liboso otombe na RC Botelo TV ko hésiter te ya ko s'abonner donc soki eza mbala na ya liboso otombe na RC Botelo TV ou s'abonner ou commenter ou liker ou partager nzambalola ako pambola pe akobati la bino. Encore une fois, joyeux anniversaire na Shadira Kuta, joyeux anniversaire na Rebecca Kuta, veut dire bana ya tata moko mama moko, bana ya mama pasi maquillée, c'est donc bijouterie, la bijouterie de mon père na bengae, bana ya mama pasi bijou na pakashora na masi ya mutuma la munzamba kenda akela, en tout cas ba bisous na bino esika bozali. Joyeux anniversaire na bino, bisous. Bye.